Bonjour les frères et sœurs dans le Seigneur. Moi c'est votre sœur Nadège Kalonji. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis artiste chrétienne. Vous m'avez trouvé ici en plein studio en train de réaliser déjà un album qui va sortir dans peu de temps. Mon album est intitulé Impact. Et pourquoi Impact? Je suis en train de parler de l'impact de la croix. Et l'œuvre que Jésus a fait sur la croix de Golgotha nous a impactés. Et là, dans la chanson, il y a une chanson où je suis en train d'expliquer pour dire que le Christ nous a impactés afin que nous puissions aussi impacter les autres. Il nous a impactés afin que nous puissions influencer le monde. Et dans cet album Impact, nous avons 12 titres. Dans ces 12 titres, on a tout le béni baptême ou évelé, mais message clé basé sur la repentance. Et nous avons beaucoup de chansons, tout ça, on a pas cantique et à louange, tout ça, on a pas cantique et adoration. Et on a fait aussi beaucoup de styles. Nous avons les gospels, on a les rumba, tout ça, on a pas Aguayana Bisso, tout Bengakawa, tout ça, R&B et tout. Et je pense que l'album OE peut venir vraiment les boutons d'Anzambé. Et on a commencé le message dans la communauté, nous sommes allés pour la communauté chrétienne. Vraiment, l'album où on a sorti dans Yango, vous consommez Yango. Je pense qu'il ne faut pas la marque déjà l'album est entre les mains d'une maison de production au nom de ECG. ECG qui veut dire Service Chrétien La Grâce. Et pour Bimisa Yango, déjà dans le deuxième mois 2016, au mois de février, l'album est revenu à Kinshasa. Et dans le troisième mois, déjà l'album est revenu à niveau Europe. Et nous avons vraiment pour consommer, je pense que cet album est pour pas la makasi libota na Nzambe. Pour na koyemba, na bandi koyemba mwana muke, na imbi na ekodima et na tango na koli na imbi na choral et kino lelo pe, Nzambe asali ngangolu ya koyembela yo en carrière. Pour na bato nyonso bazana posa ko contacter biso ko benga biso partout bisika bozali. Vous contactez biso na ba numéro eza affiché na ba écran na bino. Bobenga biso et tokoyamba bino toza disposé ya ko répondre na ba appel na bino nyonso na ba mituna na bino nyonso tokoyamba bino po ete musala na Nzambe e kende malamu e nazo profiter pe mbala moko pona kopesa mbote na basali ya Nzambe nyonso ba papa na nga ba mama na nga nyonso na ba oba encadrer nga ngo na komi lelo nazo pesa bino mbote bisika bozwami na pesi communauté chrétienne mobimba nyonso mbote même na basali ya Nzambe ba o nyonso bakozala na posa na biso pona musala ezala kozala na convention kozala na manifestation moko na église ko hésiter te benga biso tokozala disposer tokozala wana pona bino et na kopesa pe mbote na nga na ba musicien chrétien nyonso eza ba o baza na Congo eza ba o baza libanda na pesi bino mbote na lingi bino mingi na pesi mbote aussi na ingénieur na nga ya son place na za awa kombo na ye ingénieur JC Chituka na pesi mbote mingi na libota na ye nazo pesa pe mbote mingi na réalisateur na nga bokomona DVD na nga tango kobima Lexis Pro bokomona limili oyo asali pour mosala na Nzambe ekende toujours liboso na pesi mbote na bandeko nyonso bozona na nga boleki ebele na pesi bino mbote pe na mingi bino mingi na pesi pe mbote na maison na nga ya production ECG boyamba album na motema mobimba na ebe te kopambola bino soki Nzambe asali susu ngolu nayebi ke na kozonga même à la veille ya sorti album na kosolola lisusu na bino na pesi bino bambote ebele na lingi bino mingi Nzambe apambola bino Antina lola yuzali kolona nyoso oyo salaka emonana kana miso tikamutima na ngai ekumisaka yo ozali Nzambe yobongi na kembo yozali Nzambe na bomoi kitabo kondi na yo ezingami na kembo katali lisusu bakadre etre vivant bakotikaka te kokumisaka yo bakolobaka Yesu yozali mosantu ya solo ozali mosantu